ye no lukeli ngai liwa na ngai nazalaki vivre na bonheur lelo yo pesinga malheur mawe Willy Mousseni. Donc même moral na nenga Angola to gagner Benfica 1-0 na nenga Ilia ko 1-0 pena donc na match Benfica et Poli 1-0. Et salon neni na moi makasi ya na mboka oyo to na tango moi mais romona ba Patrick Dufonia ba Pichu Djembo ba ko soutenir yo salon neni solo neni na mokili te et la sara que mamba bien que na toujours na ba jeune bien aux mamba ba jeune faut pas toujours même moral donc so yo kana momina ote boza même moral te so yo kana ba ya te boza même moral te en tout cas ngelo na ko ba d'abord merci na bana Angola tout merci na bana Benfica en tout cas na cas de pega barbecue ya massa na biso tade de Montsiki moi le kolé beta ballon moi maya océan mungwe kota elongola moi ba botutu wana ya 2016 attends c'est bangolo mokot eloro mo ekoti wana donc ba bibi akisima parce que ko corrompre batu boye eza facilité nimbongo na betana mwana musala ya weranga donc ni eloko moko boye ke na sola ndenge mo boye na solité baya baya na bolingo na bango bana bakar batandi awa le contraire bango ne ba pambola ngai ekoti sanga te nzinga bolingo ne komyo chubanga chu igenzinga touche biloko akatie amour ebwakelinga vene ku circuit esalami na motema nanga pese d'amour ekiminga pe mekeingo susi ebakinga ne kuruze eske titongo etana na kozala na bomo. Ouais, en tout cas organisation legi très bien bon monika couleur binomo donc maramto legi bena bien pour ba céder bino espace déjà faux arabiso oui bien nenga ngola lelo na batamba festivité ba céder biso espace oyo donc ce n'est pas la porte à côté quoi. Pour ce disque au disque il faut ça là parce que yango on est à lokola mbongo na oche na mongo to bande na wata yango na solo na so je parle de Tade de Montsiki le San Pedro non ba disque yango longo sa mito mi se ba oketa ba opesa ote aux oblige longo na solo na yo mambo yo ngana yebisa yo oyo bango basala bango tenga ekoya batu balonga pe ba wenge bazala ba chef te le longa pe na za chef tokolo bango te ke chef ngo ya ko gagner nini ka chef kaka histoire ke na histoire a wenge biso tona mambo to loba lelo to yebi ne mambo ngo etambolaka ta docteur a pasteur Jama kokyolinga moto abokono koleka mwana na ye moko na mona na ngate ebongo bolingo nazwi na pasi boye na bwakisa chéri pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo soki pona maloba bato a quartier ne na bwakisa chéri pona okima be mingi na kombo na ye le roi de la forêt toujours très fort les leaders pour mon leader na osola étant que leader barbecue on to sala on place ba leader nyoso basalara baninga na so ba leader basalara ba barbecue awa surtout na Rafingindo wazana mupanzi wana vraiment ya États-Unis mboka ba exaucer mboka ba gladi Congo promo kitoko Rafingindu muto akangi États-Unis numéro 1 to kene na bango na système ba militaire 001 quoi nyase banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Rafingindu le présentateur la force créative Congo promo Congo Boroto ça na force militaire na Congo promo Congo grande le bel wata mais pas na tikoyo Baptiste tout bandini. Allez voir Congo Promo tv5.com. Rafingindo Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Merci à Congo Promo TV pour tout au nom de Jésus. Avec Rafingindo Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Rafingindo. Ouais balobi Rafingindo Congo Promo toujours grande puissance. Comment Rafingindo Congo Promo. Congo Promo qui torkos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ski tout ça na Boston on a raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Merci fidèle internaute, bonjour, bonsoir fidèle internaute, tout bolinga rabiso, tout pesa biso opportunité, tout pesa biso chance na site émission de Congo Promo ya Rafingindo. C'est-à-dire le lot benga Tade de Montsiki le abisaki biso aza awa na Ilia za na Ilia car ndenge zalaka il fallait to landa to zo boulot to sala boulot to zo news bon to kutse pe na barbecue ba beti bale na ba jeune congolais bazalaka awa après bale ba to ba mela ba olia car ndenge yalaka na ndenge ya Luanda
Merci vraiment na badu tsubo lingara migeni ma papa ngeli ngeli donc to sela bino boulot ne bisaki bino wenge musique à maison mère to finir na bango année et puis to bandana bango 2017. Donc to bandana bango 2017 comme d'habitude donc merci badu tsubo soutenir Rabisoni na bisaki bino. Les diamants intelligents au kito panda chala les diamants intelligents au kito panda chala azam mystique. Okito panda chala za mystique les diamants intelligents Odilo Mampouya maman Rachel Moussolongo vena biso Odilo Mampouya maman Rachel Moussolongo Fabrice Mola trop d'écart Fabrice Mola trop d'écart et puis succès ka son mofino à Paris Diezola London ça dit on a battu na ngai quoi on a battu nango batchaka nga poids ebikaka aneto bandaki na bango to sukisi na bango ezaka pas si mettre bravo batu mo batchela ko bala bozaka na bango bazo tchabala bozaka na bango bozala rapeka na bango donc mais batsuana ba Fabrice Mola bandima pena koza nanga na tanga pasi pena tanga bisengo Fabrice Mola trop de cas Odilo Mampouya succès ka songo Diezola London merci pour notre soutien au bosala rapport na biso et puis so lingola ta propre boye boutique ezamoko boutique Zoé na Palanka donc boutique Zoé na Palanka bon on est basala wa miracle oh papa ngeli azala toujours bien na Madden France yango de sala rabiso bien. Merci là toi qui na région est déjà tadé en Varese pour Azal en Varese et puis Hermo to jouer na fashion comme d'habitude to jeune homme pour mon appel ba congolais ba après match pour mon appel ba betengi na banani organiser za ndenga nini maramwana tout au solango lelo presse lungu makaro de la chance aux ala de cité mais tout le monde congolais mo za to ko banda na biso na ye Mr. Nangandeni. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Migenema. Boni, événement ni ezaki alelo. Tozalaki vena awa de la part ya Tade de Montikile. To betiba lena ba massa les amis de Benfica. Yango siko to sisi toza pena awa na ndenge moi jito lobela makambo ngo susu. Sali pe bien yo pe papa ngeli Migenema. Nengo kotibo sali pena bien makasi. Match ko kombe. To gagner bango vena 1-0. Gagner bango. Ouais, to gagner bango. Weston Chifundu mutaleki azate abanga ngambule betati. Weston Chifundu patron mo boye azara na congolaise, azara na bakara na ye, ana mwasi moko. Arena rabe poto yaka. To zarane na mboko aipsenga bo gagner, c'est pour cela bo gagner roi Bilamba au contredire ngaite. Merci na Weston Chifundu pour notre soutien. Et salut Nondeni Bobeti Bale na staff ya Tade de Motikile yo zayi kote nini et biso bina toza na partie ya Tade etage mwana mai tozaka naye bien kin awa photo ya mai to l'accès bolingo po biso zaka na mboko ouais merci beaucoup mon frère à moi bonne soirée et puis toza na bioti Ernie merci à Tromi Genyema kitoko makasi toza pena jusqu'à l'aube ya kolongwa a to kokota sous libulu na ndenge ka vitesse pour ba fête sango déjà c'est bandaki. Merci to tambola bo mona ba congolais bo mona na Tade de Motikile Karande Zalaka Aïcha la petite compression moninga ya bobette mère doublée c'est-à-dire tokota bon naebisaki bino Patrick Difonia bolobaki yo Patrick Difonia kwaya yeyo atini mo ane poto ayaka pe sous poto donc baparana il était boni baba très bien Migenyema match kitoko ka match ya même moral ndenge lekaki to gagner ndesco Benfica 1-0 donc même moral na ndenge Angola to gagner Benfica 1-0 na ndenge Ilia quoi 1-0 pena donc na match Benfica et Poli 1-0 et salon neni na moi makasi ya na mboka oyo to na tango moi mais romona ba Patrick Difonia ba Pichu Jembo ba ko soutenir yo salon neni solo neni na mokili te et l'accent que mamba bien qui na toujours na ba jeune bien aux mamba ba jeune faut pas toujours même moral donc so yo kana momi na ote boza même moral te so yo kana ba ya te oza même moral te en tout cas ngelo na ko ba d'abord merci na bana Angola tout merci na bana Benfica en tout cas Chebino bena awa Zoe tali na makolo azana be makomi nene s'il vous plaît Zoe
atie bango eloko moko te eloko moko ekoti wana donc babibi ya kisima toutefois toza mpe na bainvité na biso ya bajogo bon toza na bainvité ya bajogo bainvité ya bajoueur Bonjour. Monde entier est là-haut, s'est présenté. Nga komona ngai Vicky Bombassa ya Vicky. Vicky Bombassa na qui moi rappelle s'il vous plaît beta wapi le Popo, les stars, Vita. Nyo soutena yoto. Elo ni mo soni ndegono tali le motikile. Message ni européen ça et to conseil européen ça pour la carrière né. Un message c'est ça que na seplané le bosso ndenga yembaka et puis la simplicité nae. Ponga ngapela muta simplicité yango nae. Soit daki muta simplicité ndenga na tiloka muta simplicité yango nae. Yango na seplané courage kaka continuer ndenga sala boulot nae. Merci moi qui est dédicace de votre bateau dans le monde entier. Ma dédicace c'est ça que le bosso na yemoko ma Violette na palais. Na bango ma bota tout ba Gassi ba Carlos ba Mampuya get pay mo azali a photocopie. Ya yemoko ya yindi na benga gaye. Batunyo stu ba bibi, batunyo stu ya ngai na pesa ba mbote. Merci, bonne fête. Ouais, merci vraiment. Patrick Difwana, bonjour. Oui, bonjour Migenimba, papa Ngeli. Organisation Ilia na maboko na yo, organisation qui bien to ni yo moza président bana Ilia. Organisation inde. Ouais, en tout cas, organisation qui très bien, bon moniga couleur binomoro. Donc maramte legi bena bien, pour pas céder un espace déjà faux arabiso. Oui, bien nenga ngola lelo na bataba festivité, ba céder biso espace oyo. Donc ce n'est pas la porte à côté quoi. Donc pour honorer, c'était une façon de dire bonjour à Tade na nenga mboga o parce que lui c'est un frère. Et ça guna no ba maramusuite mais c'est un frère. Façon to ko bané bonjour Angola yango quoi, yo mo moni. Donc ça na ngonde ba candidat, ça bonjour Angola. Bonjour Rara. Message nous allons que moi na wenge pour na ndegono tali. Ouais, Tade persévérance. Nakati même moral, boulot makasi. Moni même moral, ba comprendre été. Et ça que nenga toujours na vention même moral. Roman. Donc nenga toujours na wenge même moral. Yango to PC ba fleur rebelle. To lobi na persévérance, longévité, ba mère vient na le roi de la forêt. Vient na biso azo bombela biso ba Tade. Donc, ma mère vient à joyeux Noël, bon anniversaire avec le roi de la forêt. Tout ce qui est même moral, pour ce moral est bien marambesa pegabou. Donc même moral. Qui tokos après match comme d'habitude qui font organiser ta pièce après match. Non nous after match. Kalate bon mon askoyo Jero Baluga parce que on ne parie pas à Ilia. Ntako Sabino te Ilia c'est Luanda. Ma solo te betam le bana oh so raté awa. Match est soudé. Merci. Merci, bonne soirée. Ouais, merci. Bonjour. Bonjour. On s'est présenté dans le monde entier. On a Ibrahim Bolafessa. On a bêta na Congo, on a Vita Club, donc on a bêta na Gabon, ici on a continué sur l'Angola quoi. Ah ouais, mais ça je nous allons match de l'équipe et puis par rapport à Tade. Ouais, donc Tade Ada Massa, donc to kaboni grande parce que y a Ada musicien, ils sont au Djogo. Mais à Massa biso benna. Donc vraiment tout à l'heure il y a 5 minutes donc à côté na kata il y a banini kata Angola lisusu. To ya mbaye kaka. Donc vraiment donc to se pele trop match pele ga bien. D'ailleurs kutu Massa nanga Carlos ate bidon on a pas Tade. Dans la siko. Alors bitérieux. Na Congo bena dans Masole Vanda. Donc tout ça na il y a mine qu'on a biso Tade. Wazande ko pena banda kala bambinza ba jolve masamba do ya idéologie place ezali. To yambie ba joyeux Noël ba bonne année on a eu les anonga bo fin de l'année on match moi ezala pona ko fechar ano quoi. Ya na sepeli vraiment makasi. Et conseil ezaka no eza message ezaka no ba non aza mutu moko aza simple do ndeto zo ba na idéologie to za même morale. Ata libanda eza na kati anda kwa zaka na moral wana donc eloko pena botnyos balingela kaya ngwana simplicité nde wabi yango humilité yango eza camion ya succès quoi. Merci, bonne soirée. Merci. Hôtel Mabé, place Hôtel Mimulili. Batala Moy, on peut se moy Mukongo. Samboy. Thank you.
kuna na olobite ya folo bana wana yo na ozona o changer la yana na producteur neto solo na Tony producteur neto solo na Tony producteur Abraham na tête de clip na ba on a site o fallait bonne bomonani sigo ni bozana mulili bomonande oh bazo se bino bozana mulili Makamutu Kitoko, Gérald Lumbila, DJ Sylvain Lumbila, DJ Bouton. Sylvain Lumbila, DJ Bouton. C'est bon, on a aussi sonné de te poser l'émission Mobimba. On a promis bien, on a bien moro émission maison mère. Donc on a émission Mobimba. Yo moro, jour aussi senti regarder di bobé ngai. On y peut présence il y a DJ Skelett, DJ Skelett match 7-7. Ouais. Bonne soirée, bon week-end et puis tous. Papa, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bon séjour. Merci. Bana Angola, Bana Yakin, Bana non vraiment à tourner bas séjour na son Angola, tu as tourner comme d'habitude des Alara. L'autre a moi retrouver na Bana Finka, na cadre de péga barbecue à massa na sauté des monts sikil. Moi le collé beta ballon, moi mai océan mungwe kota. Et l'ongola moi ba botutu wana 2016, tant de kota 2016. Vraiment, c'est juste le gars. D'abord, nous sommes en Marambango, donc nous avons play, hein, nous avons donc Carlos Fila, on a Mazaya Palin, nous avons Alé Visor, nous avons Jessica Takata, Chibi Luengo. Donc j'ai vraiment en famille quoi. Vraiment, bah manquer bisopé trop. Quand même, tu as eu l'occasion de fêter la banque aussi en année 2016 en beauté. Sylvanie Makoso, joyeux anniversaire. Naïbi qui est à Paris. Déjà Dadi Manfunga Rotala, Dieso la London City, Ziko Maye, ba meilleur vœu na yo, Masalanga Dadou Mengi, na sona bosani fefe ba koyene aux Alamabe, Maître Igo, Marc Claudine Kinwa, Christian Kinwa, Balobi Mboula Sika Marambo ya Sika. Vraiment merci na site na biso za Congo Promo je crois. Ouais donc na si Marambozé Belé Rosala parce que on a émission Mobimba. Il fallait maloba po baté Belé ba émission Mobimba. On s'est fait émission à Yomboko et le remoro spécial après on s'est boss ya Congo Promo na permission na yo. Boss Raf Ngindu, le boss Raf Ngindu, Congo Promo, Raf Ngindu. Donc balobi, toujours préparer le mot au téléma, hein? Congo Promo, Raf Ngindu. Donc yabisa yango check Olivier Andrea Dangola. Merci moi qui dédicace vite fait et puis on peut mettre des fanatiques no qui toyamba pendant 45 minutes à roloba boyeba nega botine ba question est déjà. La permission, tu repasses l'anteke. Nabi beleza roloba. Olivier Asali basali bomengayo na Luanda na wenge musica. Mais merci na le roi de la forêt, joyeux anniversaire na mon boss. Et si Ozali, meilleur vient encore na famille na mon bimba, man pas ta exaucé gladi. Na boss na be wanga ipete, bébé Olivia. Na mère na Raissa Kanene et c'est que vous allez ba gros bisous quoi donc Disha Kalambi en direct de Paris. Ida Wenaetu. Yo la bosse à la raute toujours. Ida Mona et tout. Ah, à son bien.
ye maya biso ya palais mo yebi kati to zelo po na 2017 no ba biloko ando ya na basinga ça la bien quoi et ide mona etu mutu nga kala na peseka moti donc merci à trop so na ken Australie na mona les bétons d'Australie ye moko Raymond Bikotier merci à trop esiko zali na ita mais soki eza na moi conseil ko pesa ndeko na yo tadi le moti ki pour na carrière na ko yebiseni tini soko otala vraiment ya koloba ezalaki tomonaki fulu eyaki na 2016 siko tozozela makambo na 2017 noko donc panza lisusu nteke mpo Olivier da pas zoya mabe ke bana bimelo boye mpo bimelinga boye mbala mo to créer force donc force plus force égale force donc merci beaucoup ça parmi ba ancien maison mais tant que tade de moti ki le chef de discipline parmi ba disciplinaire nyoso ba leka wana c'est tade a changer makambo to zo serrer binoto a solana binonet ka ba collecte nde. Voilà, Moussala tout ezangaka moi mabakute mais quand on est en famille tu dis que oyo ada chef oyo azabo so tambola non mettez mi bego olanda donc tout tambola selon mi bego continuation le roi de la forêt atie libiso ba compte chef de discipline azali tade de Montikil chef de répétition makaba chef d'orchestre Yama ngala wana au numéro 1 chargé d'accueil au numéro 1 Congo promo mais to ka botoko ka bola boete to mo interview à grâce chanté to bi ke to bomule ya munene pour photo ya mo mobimba o ezaka juste photo se pesa ndiko na biso tade de Montikil ndu ige ko tikisanga te nzinga bolingo na komyo chubanga chu igenzinga touche bilo kwa katie amour bwakalinga vene ku circuit esalami na motema nanga baiser d'amour ekiminga peme keingo susi ebakinga ne kuruze eske titongo etana na kozala na bomo igenzinga bino mbala inspiration za rasko ya nani moi diongo za moi bien sala rapé batu bien sala ba vrai chéri bien za rasko inspiration na dinga ya fumu donc Olivier Lapornareff nanga redi ya misi abi Olivier azwa charge ba deuxième fois ba bio ndimaka mabia la te oh nandima te wana so nandimete mabe mfumo bandinga watu wawili wapendane si deji mampata bompili sikutala wililikai yoka banzela tika mete totika bato na sentiment na olande peka kuna na tiki banzela na peka totika ba sentiment po émission biloko na sala na zela yo ya tombo lingo yango eko ya kateo dadile kikinga na landa kase loko moko sentiment bolingo ye disha kalambiye me dis donc rafengindu me dis donc Congo promo voilà merci bonne soirée kitoko na FC Milone be baramezo kende donc soirée continuer barbecue quand ambiance continuer faire l'internet de FC Milone gelo kumberto na bora eyo gelo kumbeto les bijoutiers célèbres na mbogo yo gelo kumbeto para français boni baba bien papa monyo na barbecue pression ezana tsini na barbecue le monyo ngonde ni par rapport à barbecue les gars mo tro na mbogo bon et belengi ngolo batezaka ndete tozoleka na molika ma barbecue fito kotango pito molika ma barbecue ndenge jezala ra ya mboka yango monto passer après kana kata barbecue ça on deni komona ba mista na yo ba ko bandeko na yo et puis tade les motiki depuis mon présent c'est donc bon komona tara mise munene mboka tara akoyi na terrain moi barbecue jeningi zalara donc ça n'est pas moi bien mon boy talara moi kala la bakini to moni suswa moi j'ai barbecue moi bien mon robot moi dédicace vite fait na ba nga pena yo yebi nga na pesa na dona na mutu mona pe ara mi mbote za mwana nga bébé Mariam donc ye pena do mwana nga kaka le reste moi na pesa kutu bandeko na nga wazate dona na bandeko na nga wa ba masa na nga donc tous ensemble desika na film. Bonsoir. Soirée impeccable qui toque on est à la caca. Moi j'ai Hervé Nzambe. Moi na yolo quoi, ndenge zalaka donc mystique. Ya merci. Na pembo tinanga na Adon Nzambe depuis Kin, mon grand frère propre. Bonsoir. Toyaki banini après balle ezaka moi omela ta ba mission so mboka ça bien tout à ba musika banini délégation Belfika na sabino fait de continuer Patrick di fois na yo baba Ilia na sabino fait de continuer Patrick di fois na yo baba Ilia mutaleki na Ilia zate aleki ba tout bara na Ilia na jeune vitesse à G
Les seuls moutons de Bralinga, le Barana portugais, la bilamba, na rapport yara. Patrick a dit fois organisateur à faire à Tchèque, Bapagué, un jeu garçon de disque Tongo, ami des stars. Bonsoir. Bonsoir, Migueniemba, Papa Ngeli. Bonne du fun. Ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Après match, organisation, l'équipe bien, au numéro soutenu, nous avons les mots qui les relations entre vous. Bon, Tade, premièrement, c'est un frère, Nakatia Masolo. Tant à Komaï Namboka, n'est dans le terrain, que c'était une façon de lui dire bonjour Angola. C'est un Fado Yambaye, tu organises un match à football entre Bandeko ya Benfica, Nabiso, Bandeko ya Luanda. Parce qu'il y a ces Luanda, il y a des portes à Luanda, parce que Luanda c'est Ingomota. Il y a un peu bonjour Luanda, bonjour Angola. Voilà quoi, bien Bomoni, tout va répondre présent. Donc rien à prouver quoi. Donc voilà. Merci. Message de Rose Anango, conseil de Rose pour la personne Tade. Message qui a persévéré à côté à les rois de la forêt. Parce que Makambo de Saliango à 70% pour Aza Petit à Igwe les rois de la forêt. Pour Ngana Sali, c'est le fils du roi Nanenga Mbogao. Non, même pas. Tade pas bon, on n'a pas coûté en Awera. Donc ça, ouais, quoi. Pour Ibige Nada. Le fils du roi, pour Nazarana de la forêt. Et on a sali Maramou Oyo. Donc on a dit que c'est une façon de dire bonjour, Nawenge, musique à maison mère. Donc on a dit que bonjour tout ça. Nazaraki n'a vu un systématique. Il y a des vieux, n'a rebêté un nenga balibandanti la té. Vient un nenga systématique. Et on va ça Tade. Tade chef de discipline. Bonjour Tade, bonjour maison mère, bonjour Angola. Angola, Angola. Rien à dire. Il y a, on ne parie pas à il y a. So parier na il y a à Italio pour il a c'est Luanda. Donc voilà, message de Tade a persévéré côté la roi de la forêt. Bah les choses à Mingazoa. Au moni avant comme un maître faut un serviteur à Moutou. Bah d'Israël te ba PC temps. Tade faut mais la côté le roi de la forêt. Voilà c'est le message. Merci moi vite fait ma dédicace vite fait mato ba autant on a monde entier Congo promo. Dédicace na Batutu. Au balinga nga au baibinga na famille na ngai particulièrement na moi na nga na Paris bana na nga plutôt bana Paris Ludmila Difwana Plamedi Difwana bambota trop na famille tout bana Paris libota na nga tout na kin partout donc joyeux Noël bonne fête bon anniversaire na le roi de la forêt bonne année à tous meilleurs vœux à tous donc voilà message voilà Difwana check les diamants intelligents qui te panda chala les diamants intelligents c'est les manzombi drapeau blanc Adolphe Mouteba Chilamunda des cabines d'Akonene. Des cabines d'Akonene, Adolphe Mouté, Bachilamunda, les diamants intelligents, Okito Panda Chala, Prince Lungungu, Macaro de la chance. Des mots qu'il est, tout me consoigne, moi vite fait. Ils ont juste pour la barbecue, mais émission Mobimba, et Zali, émission Mobimba, Zali, des mots qu'il est bon. Ouais, très bien, pendant que on a gagné. Na bandeko babandaki moi to kotisa bango tina butu to bandai na bino na moi to tina butu bandeko baza ba meli balé Angola ne batu baloba beba pression par rapport au kotimbo kandeni na batu ba relation pour Angola ngo beba te Angola beba so mi sem sur relation mo limité Angola bebi mais so za na ba relation na yo so za na batu lokola Adolphe Mouteba Bachila mu no no passe Angola te so za na batu lokola ba Okito Panda Chala ba cinéma Nzombi drapeau blanc ba Prince Lungungu ba roi bilamba ba Weston et Chivundu donc au monde mo équilibre ba Weston et Chivundu libo pesa ka bakatsa kati Angola le répond ndeni vraiment nga na osenga Angola merci beaucoup na ba staff tout ndenge mamuto ezali en tout cas bana Benfica ba soli bana congolaise donc Angola ngo yangoyo biso toko aussi la te parce que to bino to sola ba jeune to sola mingi même moral eza ba jeune ba timbate ba jeune ba comprenant que te mututu ana limite na ye mututu ana ba ndenge na azala soko accepter ka muninga ndenge azali et ça non problème te le roi biso legi batute mais biso to comprenant que ye azala ne lote te bi que ye faut azala boy te bi que ye faut suka boy donc ba remerciement ka na batutu parce que mboka na ba kontinango a to na il y a mboka Patrick Difwana donc mboka ba Adonis Katende mboka ya bato bakolo masolo ndenge zala quoi yango Adolphe Mouteba Chilamunda na benga mingi libulo zanga suka vena nga Selema Nzombi ba vena nga wazi ba mboka kitoko donc au monde appena que Grévi Foutila mes condoléances Grévi Foutila Liebo donc beau-frère Malili Nzumba mes condoléances ba Blaise Zibo Mabaraf Liongo ba directeur doré
Donc tout le monde a que j'ai ezo que n'engue to soleil na nzambe a même moral na même moral le roi de la forêt toujours très fort les leaders pour mon leader na osola étant que leader barbecue to salon ka passe ba leader nyoso ba salara ba ninga na so ba leader ba salara ba barbecue awa yango fa pe biso to sala leader a barbecue ngo ndenge zalaka parce que le roi de la forêt na leader des leaders biso ba leader biso so to sala awa donc il y a mambo moi nanga yondeka salon ka nde ba ninga so ba leader ba salaka yango moni tozawa to sepela en famille pas de problème sans tracasserie donc biso to na biso bitabe to bela na biso na lola ba makemba bokota mungwa bokota épices ba kalinga bino biso to bela na lola po to zara sans tracasserie même moral toujours na mona sous Gaus Kebe le boss des boss donc si ba Gaus Kebe ba robima na bango ba Gaus Kebe mais tous autant au temps au show là t'as des mots qui n'a profité to sala émission awa po deuxième émission je pense que to ça tombe ou to luka pa boroya pour ngene mbino moko mais le quoi occasion pour nous to sola rara mbala moko félicitations pour nzemu na yo nzemu za parmi ba nzemu o ebeta na mboga oyo osomba ngo wapi to yo moko comment nzemu wana pena na komango mais en particulier na travailler na ba frère na ba parolier au baza ba héros dans l'ombre rive donc na travailler na à part ça na kuta côtoyer ba frère na loka ba ya omboyo ba bientôt le kilo ba fiston ki bokoti donc nazalaki na bango même moral to boulé ni tokolo bana place ni toko salabo parce que biso nzemu mingi to sala reza loi dissertation et ça introduction développement na conclusion pour bana poto balinga bongo ba Jean-Marc Kabunda ba midondi ba tonton Jagger balinga mamba bongo ezala mamba mutu on même moral to bela mingi mutu nzembu eza pena écrit par moi mais ba ida baninga ezalaki Nzembo Simba et répondant au peu dans artistique comment je peux diriger Nzembo Kanga et ça la peut bien répondre dans Mboka yo mo pe muto emanti mo se retrouver quand même pourquoi pas code Mboka Willy Moucheni aza icône ada vieux o ya Rolandaka yo que soit pas si to bisengo via même moral donc yé ozana malade azana ozana fête azana aller la na bato aller na bato donc ba via bongo bazara pena sous tote na kina ba mutu mo boye mbonga Nzembo si la raté na habité na loba nini oza télé donc ba merci beaucoup Willy Moucheni na sala pena choix yemba opena na sala bien na pona pena vraiment remerciement ni ozo na Nzembo na tango yemba ngotango ebima biso de santa nga pena pona ko flatter te Nzembo na yo na fanatique na pona ko flatter te ba ndiro na ba artiste ni ba remercier to ba festa Fabrigas félicitanga déplique a félicitanga bamasa mususu bakomelanga te mais on a kotanga non ba wana ba frère na zalina bango quoi à part ça ba vie lokola ba bailo kanto ba sepela banzembo wana nakutana papa Lutumba obi pena que non c'est bon pas vie beaucoup avant kufa yo kaka de nzembo kitoko talaka kutandimanga kutu kaka na podium na biso po biso linga après voilà après na podium na biso à 3 jours andima donc et ça langa ba plaisir yango moni résultat nzembo ezala bien na malobo ezala bien oyo ko déranger batute ya omoni résultat to sangani awa wana ba frère pour nzembo wana to sala to ba fulu tant to ba poubelle na ndaka mutu tout le roi na poubelle faut comprendre que te nzembo wana etali payé donc ndaka mutu nyo sala na fulu quelque soit aux ala ndenge nini quelque soit ndenge okozala quelque chose à Didier ici quelque chose aux ala nani okozala même moral les awana oh Gabi Doubile fulu wana on ndako donc impression ouais rançon ezali par rapport à Nzembo après ko mimisango après ko sala makambo et ça là impression le roi de la fraise arani impression à apprécier d'abord Nzembo nanga yango moni lelo et pe ça va ouverture mususu to za ba chanson mususu pour ça la masolo to continuer les sous on a ba fanatique ba pesa biso comment courage au bazui tant yo Nzembo auditionner ngo bien ba continuer sous ko savourer bonne musique na ndenge ya maison ou musique à maison mère toujours quoi. Le mot qui est trop sur les gens va flash. Il y a 7 jours de la semaine est-ce que vous une deuxième moto sur ba vocal. Te vocal to aussi obetaki mes chansons mo za na 4 wana bana mai baza calme. Ba yo ka déjà to développer to on est docteur à pasteur. Docteur à pasteur ça bilo mi baleto pour na to ta FIFA to docteur à pasteur. Donc eza déjà wana ba Cédric Mawete ba Cédric Koloy ba bazo soladaire to ça nini hein boyoka ta docteur à pasteur Jean-Marc Kokiolinga moto abokono koleka
mwana na ye moko namona na nga te ebongo bolingo nazwi na pasi boye nabwakisa sheri mpo na nini nazwi na mbeba moko te na bolingo soki mpo na maloba bato ya quartier nde nabwakisa sheri mpo na yoki mabe mingi na kombo na ye lokola eza bolingo destin ya motema yo nde bagula ngai ya love nalemba ye te pourquoi ntimetinga mase eloko motemelingaka mingi moyibi abuki porte akoti na ndako ayibane nyonso kasi atika mama na bana azwa bambongo bamillion atika tadi kuluma exilé d'amour ratio sileko molukonisi aza wapi sponsor a love eza yo bolingo na nga moko toke mingi te po yebi esalaka ondenge nini soko yembi focal répondre au comprendre ndeni ke focal simbi parce que tant to yemba déjà au monde ba tout pemeni ba sentir déjà que mambozo pesa to za ba frère to banda elo no so lamba na kuku tant lamba na cuisine pesa solo moko bande ko none ba yebisa yo ke avant mu pa meka en tout cas elo ko to pesa des saveurs mo o ba do sepela nango yango omoni babilo ko ze belé to bimisa au fil du temps na ndenga même moral to kende kaka bo comprendre vraiment ngaka na mikiti na nga batombola ngai po nga pena na yebi na nga nonte soko mikiti batombola yo sala ka yo ndenge ni soki frère no mo boyemba ne podium moko a jouer évoluer évolution ba frère na nga tout ba bimisi yo tout ba leader lokola nga ngane na leader mais na orchestre te leader ma beta na orchestre bato donc merci bo évoluer bien ba disque na yoki pe ba na mai en tout cas ba OK bien ba OK ne pena vrai ba OK ne vrai même sous peut to ki ndenge mo boye Ils sont banane s'il vous plaît. Et nana aussi ba dédicace. Dédicace c'est un bongo. Dédicace et un bongo. Nasina lobi o bango ba ko yoka. Ba conseil ezali pe ba luka pe na kuzu. Pas mso ba bigete wana pe nkale muta sola. Na kuzu to sola ngo. Que ya ate parce que musique eza complémentarité zalaka. Fo yoka batu. O yoka. Musique ya ki yankete. Parce que son musique a gagné pas na bino. Donc na bat balemba bat batimba te bat ba comprendre na ba koka ba vadio bat tout. Balinga ndule donc yo ndule o sala ngo na bat. Ye basko bato zo yembela. Donc yango na quoi. Et ça là est arrivé pas un jour que t'as dit là au moins erreur mo ba reprocher ça n'est pas reprocher ma frère moussou. Pourquoi pas tout homme est faillible? Ceux qui vont reprocher nga bo ka reprocher yango na tuni ceux qui ici va reprocher yo to yo se reprocher ba frère na kati orchestre na biso. Si pourquoi pas? Pourquoi pas? Nazo reproche à chef na papi kakol. Nazo à chef nazo appel reproche à Olivier. De mon petit point de l'eau no tombolé en côté. Reproche pas varo teboa. Ya point no salé en boété. Vous comprenez? Et ça le là ba conseil même dans musique au monde appelle mutu ah Caleb lo la ndage lo mon télé lo bikete ah. Ya lo no yemba ki mais soko ko yemba su ko kende kute kuna si oyebi oza des zulu. Mais ya na chrétien dona pianissimo. Tout ça bon. Donc ça va conseiller de salike mambo vandabo. C'est-à-dire les mots qui le long la carrière na yo banani ba contribuer na carrière na yo pour le logo matériel les mots qui le ko le reconnu le lo so doit tali tade so tambola ba tozo CP la ba tozo yamba ba tozo belela yo oye na ngola je vous confirme barbecue o salami aba grand leader ba sala ba barbecue ah ba leader mususu ba ya ngola barbecue pe sala mara ah comme d'habitude mais tade pe asali barbecue ne ah et ça yo nengeni ni pe on ngina lo basiko on a reconnaissé la banani oh que le sort comme le tadi bovana 8 no ko mutayi danga ah te no ko mutachanga poa te no ko mutachanga poa mon ndeti biso le reconnaissé ba roi bilamba westo de chifundu bangu ba chebiso poa ba patima mbulu ba wali ko de simo gimbango ba chebiso mo poa poto ko malelo otoza ba junior visor ko tadi le motiki le so vando kan sabre banani pour le ko matadi ouais ngana kan sabatu boso na bina tanga ezana batu msusu oyoyo baidanga la msu na réseaux sociaux na kutana bangote ezana batu msusu o baidanga de loin na vandaka bombongo ye donc donc dans le bakake batu kande baidanga donc batu lokwa batu on ba mingi même moral parce que son ami otanga ba patron a kufa lobby ou musicien o bossa na facilement ba musicien ba nuliste ba batimba so ko ina bosani donc ngasko ezana ba tebele so na notanga na notanga banda ba papa bobo po ba vieux oyo ko yana nga la samba ya liboso ba contribuer siko ezaka mona so abotami azaka ya mutu moko metanga kolaka
akolaka komi ya bato nyonso lelo naza de Montikile ya Benfica de Montikile ya Congolaise de Montikile ya États-Unis de Montikile ya mokili mobimba de Montikile ya même morale jusqu'à même morale englobé tout pour bato tout ba même esprit ba gagner toujours donc on remercie bato quand basalanga dans son nom de temps basé belé pena non peut faciliter y compris au moment peut aller aussi aux ans et ça ba contribution. Ah ouais. Oti musika, les Montikile on rappelle ka batu babiloko sala moi le jour esengo trop kena bango vitesse makasité o sepe saka ba fanatique na yo na bana wenge. Kuye no lukelinga ye liwa na ngai nazala que vivre na bonheur lelo yo pesinga malheur mawe Willy Museni Jean-Marc Kabunda ye posa kolia ngana kolia nini bilolo komi bololo. Tolongo wana ozwaki nga na ebale na fraîcheur ebalanga ngoti obimisinga na mokili opasolinga otienga mungwe otandinga na moyinga na kauka soki mpona mungwa likabwe bonga na mungwa ye soki mpe kokauka moi nde etumbanga nakoma koyoka lisolono na mosika okomano na maboko ya moto mosusu ngana silika to na tumboka na fashe to na boma moto na bolingwe mawo mawo ngana benga basala nzambe babondela po balongolanga na botutwe ya koboma moto na bolingwe mawo mawo wana ça va rapper barim okende double rose belé. Mon cœur empli de joie, oh, patuka pangala. Et bien là, bolingo, affection, tendresse, la panaki. Petit, oh, boadi, motema Natacha, boadi. Chemino massa, na songo, eh. Chéri bolingo, la kakingai. Oyo, nazali komona, ba efe, na ngote, salima bedi. Donc, yangwana non. Relation italienne de Montikile gardaka na ba bureau na ye na ba proche na ye okabolaka bango ndenge ni na ba proche belé on a ba relation belé tongo we relation na pesa konze moko ozo tongo ye ba oboka ba nani ba nyonga ba banga et puis maison mère ozo kese moko boye o bozana ba nyonga ba tumuso lié moko ni na oboka eti yango mona lo baga mama même morale toi boaki était même morale ayebi bien que ndekone aza musali ya batu quand je suis travailleur à batu na bine na repartir muke to boka ki lobby yango to boka ki lelo te to kabula wa muke ti le roi de la forêt mora opé sa disque combien la poste sa disque au disque il faut ça la parce que yango wana eza lokola mbongo na o tena mbongo to bande na wata yango na solo na ngana so je parle de Tade de Montikile San Pedro non ba disque yango longo sa mito mi se ba oketa ba opesa ote aux oblige longo na solo na yo mambo yo ngana yebisa yo oyo bango basela bango tenga ekoya batu balonga pe bawenge bazala ba chef te le longa pe naza chef tokolo bango te ke chef ngo ya ko gagner nini ka chef kaka histoire ke na histoire awenge biso tona mambo to loba lelo to yebi ne mambo ngo etambolaka donc tona bi ke chef ba nani balonga na bawenge bazala ba chef te na bisa ko ka oza dédicace te tona lo babo batu ba otanga bango ba bi ke wenge batu ba yebani to bazali na wenge pe bazali ba chef te lelo biso to koma na wenge to yaki pe ba chef to zaka biso ba soda milongo mais lelo to koma pe ko konza batu bazoka na kuta bebo na kuta Olivier ba masananga Olivier ba kutanga ba miel de so ba kutanga donc na ta pena mbiaka ya masolo on comprend le roi de la forêt a sala makamuke disque pe salami yemo pe producteur o maman na loba yemo ka sola ngo on a passé sur les disques en 2025 tu na sola bo est-ce que tuni ozana patience ya ozela disque oya yo tina ba 2025 ngana rappressé te na rappré oyebi patience nanga etondi na verte etana ku na katikati on comprend et non na katikati oyo ndenge nzamba sela Moïse asela Abraham bongote ngana baraki wengeza le roi taxi bis mututu mutana volant et le roi de la forêt comme une arène ya kiti ba ba keti na suka tina terminus baza Tade de Montikile kanda so la batutu ya monde entier aux internet yoza monsieur batbaye bani le roi de la forêt nda sola na ngapena ke Tade na loba on a RTNC que a ko produire nga il m'a dit ça devant Kakol devant Nico dans son abiboé et l'accident que na comme pressé parce que son ngapena na temps redéstabiliser te biso ta même moral to trahir batute to trahir batute to en trahir te mais to en temps il y a aussi la musique ndenge musique elingela rezalela
On comprend. Mais c'est-à-dire, nous pour nous flatter au sein de promotion, est-ce que nous pouvons Simba, c'est la promotion, pour nous la promotion, nous Simba. Nzembo Nzambe. Olobi pe mamba bien wana Nzembo Nzambe. So moni baya basangani boye. Baya olanda ndeko na bango jeune. Na pesita différenté. Et là on a bienveillance, on mon enseignant ba merci parce que ko corrompre batu boye eza facilité. Nimbongo na betana mwana musala ya weranga. Donc ni eloko moko boye ke na sola ndenge mo boye na solité baya baya na bolingo na bango bana bakar batandi awa le contraire bango ne ba pambola ngai. Donc Nzambe pas pambola on a part na bango mais eloko ka na oyebisa yo okanga na mutu na yo ngande makambo ndé makambo oh bon so nga lobi ngote na lobi la pona nga makambo ngo yo foza na batu musique senga batu boya wenga musique maison me rebeta ta dépasser na batu na ba yaki ba sololi ndé mamto ezalaka vous comprenez. Merci, tu as déjà juste une interview pour la barbecue. Moi, je remercie D'abord, remerciement à patron, le roi de la forêt, le leader des leaders, tous les leaders, surtout les leaders. Vous comprenez? Le roi de la forêt, un remerciement à Maman Satou Blaise Ibomana Sola, qui déjà Nazo Sola, Kaka, Cédric Coloy, Nazo Sola. Donc, maître 17, 17 ans comme à 18. Donc, donc merci gana bandeko tout bazawa donc on appelle si à différents bandeko pena libotan en tout cas Benfica awa congolais ida wenaye tout bana mikili ba masalanga Jean-Marc Abunda gloire ntia crédit lyonnais bozé belé tonton Jagger bana Montikile Mobimba donc nono Kanika David Lutete Ibrahim Kosi donc obaya tout Beni Maoki ala bana maitu en tout cas basé belé Gelor Gabana batutu donc merci Igo Sente bien à soutien mais barbecue continue to lo banan merci mère double bobette mère double to pesi mbote to pesi ba ser to bolinga biso mbote numéro na biso ngwana Facebook na biso mi gagner ma papa ngeli bo aimer page pour ça la biso beza prendre ba soutien to remis na suka là to continuer marambuka ande la ratozongi na biso palais. Merci Nabana Maïtou Bolingara Bisso, merci Minel, tu peux se moter à Paris, Minel française quoi, française Minel, tu peux se botter, tu peux se passer à tout botali Bisso, Banorotu, tu peux se passer à tout botali Bisso, Banorotu, Fabrice Mola, beaucoup de respect pour la Fabrice Mola, beaucoup de respect pour la succès Kassongo, beaucoup de respect pour la Weston de Chifundu, Rabilamba. Beaucoup de respect. Odilo Mampouya, Maman Rachel Moussolon, au succès Kassongo, me finira à Paris, Diesel à London. Beaucoup de respect. Merci Rafungin, nous Congo promo toujours tout ça. 2017, merci, maître bravo. Check. Nzemuna yo, naza fanatique, nango pour flatter ote. Banirona ba artiste nin ba remixer to ba festin. Fabrigas. Félicitanga, déplique. Félicitanga. Bamasa msusu bakomelanga te mais on a gotanga non ba wana ba frère na nazali na bango quoi à part ça ba vieux lokola ba bailo kanto ba sepela banzembo wana nakutana papa Lutumba obi pena que non c'est bon pas vieux beaucoup avant kufa yo kaka de nzembo kitoko talaka kutandimanga kutu kaka na podium na biso po biso linga après voilà après na podium